C'est sur instruction personnelle de sa divinité Papa Simon Kimbangu Tiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, que le révérend Kitousueka Lindou Dédou, pasteur responsable de la paroisse de Paris-Saint-Ouen, a effectué une première visite d'inspection le vendredi 12 juin 2026 dans ce chantier qui accueillera dans quelques mois la paroisse pilote de l'Europe. Depuis l'incendie survenu la nuit du 24 au 25 mai 2026 dans les installations qui servaient de lieu de culte pour la paroisse de Paris-Saint-Ouen à Fleury-Mérogis, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Tiangani, a estimé qu'il était temps pour la paroisse où siège sa conseillère directe, Maman Marie Mouilou Dianguinda, de trouver un lieu pouvant réunir tous les services de l'église au même endroit. J'aimerais bien voir qu'à se mettre goudronné en attendant. Ça c'est vraiment fini, voilà, la partie goudronnée. Donc là vous avez le portail par où on est rentré. Là, ouais. Donc tout ça c'est la partie par laquelle on est rentré dans le local. Nous on est derrière, on est derrière là. On est par là. Et voilà c'est ça. Et là du coup c'est l'entrée et du coup faut s'imaginer du goudron comme ça. Terrain plat avec goudronné. Tranquille. Voilà. Ah bah voilà. Là ils ont commencé ici. Ils ont commencé à faire un repère pour mettre la dalle. Nous, ça nous intéresse. Ouais. On avait voulu voir, et puis on va l'attaquer là-bas. Dans tous les cas, là, pour les travaux, le temps que tout soit livré, etc., faut raconter 4-5 mois. Donc ça vous laisse le temps d'aller démarcher un peu votre communauté, leur expliquer votre projet, les faisabilités, les avantages et les inconvénients, parce que comme dans tous les biens, il y a des avantages et des inconvénients. Aussi, oui. Mais là, ok, donc vous avez à peu près 5 mois pour remettre tout ça à peu près. Je vous confirme les délais. Je vous confirme les délais dans le week-end. L'intérieur sera comme ça. Ah ok. Voilà. Bon, là actuellement c'est comme ça. Là c'est comme ça et ça finira comme ça. Ah ok. Ok. Voilà. Na kombo tata mona pe molio mosantu bana ya paroisse Saint-Ouen ndenge tolobaki te tokopesa Papa Simon Kimbangu Tiangani esengo soki nzamba sepeli biso tozwi mapamboli bana ya paroisse Saint-Ouen bisika o bozali komona na bilili ezali bisika na biso bisika o ndenge tolobaki te tokofutela lisusu te bisika na lobaki yangoyo ezo dépendre na ngai na yo na moyen financement bisika o bomoni dans 5 mois et vous ala modèle oyo te toye lelo to sali ba image na mikoloko ya tokozonga pe wa tokosala ba image yo mwana ya paroisse Saint-Ouen bisika ozali ndenge tozali koloba tango nyoso Papa Simon Kimbangu Tiangani ayebi ete Saint-Ouen sika basambelaka ezikaki nzambe azalaka surprise yango wana tofungola mitema na biso po ete makambo Papa Simon Kimbangu Tiangani azali kobongisa pona paroisse Saint-Ouen ekokisama yangoyo tembezate yangoyo lelo botala ndenge ezali tokozonga watu ya kozwela mosusu bilili soki botali na kati bokomona ba engins eza na kati
na mikolo koya ndenge bomoni yango lelo na mikolo koya bako livrer biso yango na modèle bomoneli te. Donc bango moko bako salela biso ba travaux bako tshela biso goudron na libanda et bako livrer biso yango bien structuré. Ce qui botali pour l'instant bokomona biloko eza na kati ba engin eza na kati. Ezo sala musala ya ko déblayer pour na mikolo koya bako tia dalle na kati awa. Espace onde bomoni yango boye ezali 2400 mètres carrés. Ezali vraiment énorme. Yango wana na nyonso tu wana espace oyo eza ya biso. Donc ndenge tolobaki toza kosala musala po ete papa Simon Kimbangu kyangani azwa esika na kati ya mboka oyo espace yango oyo. Ezo dépendre sikoyo na ngai na yo ndenge nini tokotie la volonté dans 5 mois bako livrer biso place oyo. Donc eko dépendre na biso no moyen de financement na biso le plus rapidement possible to acquérir bien oyo. Makambo nyonso tout financement to kotia en place yo mwana ya Saint-Ouen. Landela yango de près pour toi acquérir les locaux. Ezali na 2400 mètres carrés avec un terrain de 7000 mètres carrés. Donc ezali surface moko lokola terrain ya foot. Ndenge ezali awa. Donc na sima na yango eza mulai. Na bilili bokomona na kati étendue espace bozomona ezali munene na komwa. En bon élève, le révérend Kitoussoué Kalindou Dédou s'est efforcé à répondre rapidement à la demande du chef spirituel, car, dit-on, la parole du chef fait office de loi. Une deuxième visite fut organisée le vendredi 10 juillet 2026. Cette fois-ci, Maman Marie-Mouilou Diangenda, conseillère directe de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a décidé de fouler le sol de ce chantier pour s'enquérir personnellement de l'évolution de ce projet qui demande l'implication de tous les fidèles de la paroisse pilote de l'Europe et pourquoi pas des autres paroisses sœurs. Eza énorme, c'est tout kokati. Attends le tout kokati, maman te potia tout valia, tout va aller. Tout kokati. En fait, il y a pour remplir un. Il y a pour remplir un nom. Voilà. C'est vrai que lelo na ba condition tozana on a lingomba na biso pour tout sika moko ba nyosto ba kozala na facilité au comme eza moins difficile et fandeli na biso et beteli na biso musique et gareli na biso tout ça maman faut tenir compte là. D'accord. Ensuite, on prend un bus. Bus. Ah. Et à pied à peu près. À pied, je sais pas. Quelques responsables du bureau paroissial présents lors de cette visite n'ont pas hésité à livrer leur impression au micro de la radio-télévision kimbanguiste afin de mobiliser les fidèles. Toye nesika oyo na lie oyo to liyebisaki bandimi ete emonani mpona kozwa esika na biso moko pamba te tozali komona pasi outa papa loba ete toluka esika totia libaya kombo ya EJCSK Ekomama. Comme ça moto nyonso tanga longi koluka adresse ayeba ete paroisse na biso kimbangiste ezali na esika boye yango esika oyo emonanaki tozali awa biso moko te tozali awa na mama conseillère direct ya tata mokonza bule mama Marie Mouilou Kina tozali ne awa papa pasteur responsable na équipe mobimba bureau tozali awa
esika yango oyo toyei kotala ndenge papa Simon Kimbangu Kyanga nayebisaki mama akoma na esika oyo amona yango aniata sikoyo ezali kodépendre kaka na biso bana ya paroisse de Paris Saint-Ouen tosala makasi tobimisa baénergie na biso mpenza mpo te likambo oyo ete elukama banda kala ekokisama kasi lelo bingai na yo tozwi opportunité ya kosala likambo yango soki lelo tokokisi maloba ya papa imaginons nous mapamboli nini tokozwa tokokota na kati ya mémorial bakombo na biso ekota na kati ya Panthéon kati na France awa yango wana tozali komobilize na biso banso bandimi ete biso banso tose mobilize totia mpenza maboko totia baénergie na biso mpo te likambo oyo ekokisemela biso na ekeke oyo ya mine kombo papa Simon Kimbangu etelema na mboka oyo ya France totie makolo na demande ya papa mokonzi ya bule même mama conseillère kotia makolo place oyo ngai eloko na kosenga esika oyo ezali monene eza esika ya kitoko eza esika ya malamu 7000 mètres carrés na nsima na nga bozomona salle 2500 mètres carrés bisika tobanda kosambela na Fleury ezalaki 800 mètres c'est-à-dire c'est 3 fois eloko na kosenga eza ya mokuse biso bandimi tose sensibiliser tose mobiliser kombo na biso ekota na histoire ba génération bakoya na nsima bakotuna ba o balekaki batikelaki biso nini bisika yango oyo tokotiela papa Simon Kimbangu libaya lotula baya ndenge papa Fumamaza alobaki voilà le côté kosenga yango wana vraiment mondimi nyonso a se sensibiliser a se mobiliser à côté na projet oyo 1000 euros 2000 euros 3000 euros 5000 kino likolo komisa kombo na yo ozo mapamboli ekota na Panthéon etika la libela ke projet oyo basalaki pona kotiela papa Simon Kimbangu libaya na mboka ya France na Europe ngai pe kombo ekotaki toye liboso na bino na ntina na mokumba to likambo ya motuya oyo tolobaki pona likambo etali projet ya salle ndenge mbela epesamaki epai tata mokonzi ya bule ete tokoka koluka esika oyo tokotia libaya po ete kombo papa Simon Kimbangu ekoka kosala na kati na mboka oyo tomoni esika ndenge balakisi biso na bilili ndenge toali komona ezali esika moko ezali monene mpe ezali esika moko ya kitoko kado oyo ya monene tokoki kopesa papa Simon Kimbangu na mboka oyo ezali ya kokoma kombo na ye soki libaya etiami ekozala reconnaissance moko ya monene lipoto tata Nzambe alors tata Nzambe soki ya sepeli ne biso tozwa mapamboli yango wana toali kosenga boye na 5 mois oyo bali kosenga biso tosala effort bapapa bakotaka 5 mois na nkamba mpona kozwa kokanga likambo ya kitoko ya monene oyo ekobikisa biso bandimi mpe ekobikisa mokili mobimba biso mpe 5 mois oyo bapesi biso tose concentré tofongola mitema tofongola maboko topesa Nzambe na biso mpo soki ye asepeli nde biso tozwi mapamboli yango wana tosengi na biso bonso topesa mpo epesamela biso mpo ete kombo papa Simon Kimbangu ekoka kotikala na mboko mpe richesse spirituelle ekokita jusqu'à ce ke na bana na biso mpe na bakoko na biso ndenge tosololi na bango espace oyo nde bozomona lelo lobi mokolo tokoya dans 4 mois tokoya kokuta bakotiela biso dalle partout dalle ekotiama awa partout bakozongisa biloko oyo bardage ekozonga isolation biso moko tokosala mais ndenge ezali boye tokozwelango modèle oyo te libanda mpe ndenge ezali wana tokozwelango modèle wana te libanda ekozwa goudron na kati awa mpe bakotia dalle partout yango moni baengin evandi awa po epesa enivele espace oyo comme ça goudron ekokota awa toza entouré toza na voisin te di place oyo tozali donc tia makelele ndenge olingi ganga na yo ndenge olingi moto akoya kotuna yo azali te papa Simon Kimbangu ganga na pesi biso bana saint espace oyo ezo dépendre na ngai na yo soki tobeti yango rapide ti tokokota mvula sika na katikati ya mvula tokoya obanda kosambela tosingi na bango lere bakosala na travaux biso tokokanga kaka awa oyo nyonso tu tokosala yango sale espace oyo bomoni ekozala babiro ya bamouvement service association na lingomba awa barépétition babiro ekozala awa parce que hôtel sous plafond eza molai donc tokokotia même dalle mosusu oyo ya libaya nini ya libaya tokaboli yango donc na likolo makambo nyonso tu tokosalela yango parti ya awa yango wana ndenge totuki koloba papa Simon Kimbangu nganga s'apprécie sika biso totia volonté pour to réquisitionner loko tokozunga awa dans 5 mois bokota l'évolution ba travaux. Après plusieurs années d'errance,
il est plus que temps de redonner de la dignité à l'église kimanguiste en France. Plus question d'être locataire. Place désormais au projet d'acquisition d'un édifice qui sera le siège de la paroisse pilote de l'Europe.